Ba mama nazobelela bino bolongo na makambo wana. Boza na bana ya mibali boza na bana ya mibali univers elingaka bongo te. Tout se paye ici bas. Mwana ya muninga mela libele lokwa mwana na yo. Yaya okota makambo soki na nzeba che mwana mbeli. Okenda poto oya. Sikonga na comprendre bino bato bosa marche te. Bana na ba manka bino ba respect. Ba danseuse wana. Ba danseuse wana. Balinga ba mama o bozo tambola ba danseuse wana balinga mibali na bino. Boyoka soni te. Bana na banyo kola biso e bana linga mibali na biso. Akamwe bandaki na 13h mais depuis 11h ba congolais bazalaki déjà awa. Donc au moment où tozo loba azana kati et étant chef coutumier de diaspora congolaise na lobaki Kofi akobimate akozonga te. Bana wana baza ba démon bayaka mutakala siko ba leader siko ba musicien biso pasi ba musicien to mona pasi na bana wana nana ba diama babe yalala ote osalanga boy babia nala moi ça babia na sala eboko bet delo no bete miet moi ça babia basi ya babia miet moi ça babia nana ba diama moi ça babia ba wolela moi ça somono moi ça babia e baso kende baza koya baso kende na bandaku na bango balobaka pa na bango te eloko te baoyaka so pa Kofi yango bakeli susu bayeli susu bakepa na bango olobi pa na biloto yesu e pa assassin abomi yo okufi osekwi okeli yaya akepe poto bazo yaya poto yango bakena ya mbala moko te ya aller retour le maître de double de mer ça va venir Olomide bako baotina mikana na préfecture bazolo batala pe batu pe botiki bandaku na bino banda tongo ti butu pona ndeko na bino olebo kotela bozo ebisa mindele azo est-ce que na goma cool ya bozo ko akize mboka bozo teka mboka nde boye ina bakwani fuati ba violer batu na goma ba armée rwandais kotie pa na biso mais comment attaque chroniqueur mon côté azoloba yango ce n'est pas normal tous ba congolais biso nyonso tango bozolo bango bozo pesa information mukili ezoyeba que on a un problème problème na biso eza konité combattre musique ba musicien ba otala ba catégorie waza na mbongo boy faut balia mbongo wana to kosele makambo boy waza na mbongo boy waza na mbongo ce n'est pas bien. Alors ces fameuses histoires Kenda Violaka, Salaka Bunda, Salaka, est-ce que vous pensez que ça pourrait détruire sa relation avec Maman Lia? La preuve yango nazanango, baninga na biso bazana kati, jibe biso to fundi yote, Kofi afundi yokuna lobby, yope ofuta ba danseuse te, yope omemaka bangulu, yo avorta pe ba danseuse. Bandumba ba prostituée, batambola mutakala. Na mona ndeko na mwa bandundu wana solo ba ote yepela ndenge yaya wazotanga komba jibe bo monte ke baza posa musique ya Congo kufa siko ba musicien nyonso bazana ba danseuse bo couler tous les musiciens L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Afrique Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel, encore une fois de plus. Bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez capter, nous entendre un peu de partout, dans le monde entier. Avec un grand plaisir, nous allons recevoir encore une fois de plus dans ces beaux plateaux, Manick de John, notre maman, ensemble avec toute l'équipe technique de l'Afrique à Elengi Télévision, tout na Manické, tout bêtement Masolo, concernant l'actualité. Nous le savons que Kofi Olomide a été à la barre hier par rapport à tout ce qui a été dit par rapport à Mambo Nyosutoyebi et on va essayer de parler de ça. Aussi, à propos, il y a des artistes pour nous, les artistes congolais, réalité, topé mentalité. Il y a biso ba congolais to komeka un peu quoi penglango aussi na kati il y a émission à l'élo. Un grand merci à vous parce que vous êtes belé il y a Rolanda Biso en ce net moment, je sais que vous êtes un peu nombreux partout dans le monde entier. Un grand merci à Richard Tessa derrière la caméra, merci aussi à la réalisation de Berlin Ngame et un grand merci à Mike Lokamba l'archevêque pour la confiance et fidélité, c'est toujours positif. Merci aussi à toutes ces personnes qui nous soutiennent de partout dans le monde entier. Merci à Karine Manessa British, Exike sa Victique sa Nassissé à Danishon de le chinois congolais, Norfélina a N Word style, pourquoi pas aussi penser à toi, Gérard Sindenge, Nakatia Paris, Gloria Malia Motema, Docteur Perrin Fanfan Koko, et puis Salafou dans notre entreprise événementielle, et Asika Bébé Abotami Asika, entreprise événementielle, tout le Kabango, puis sur nos via Instagram, et ça situé dans Nakatia Paris, tous ça peut la livraison partout, sur le Kibison à Salafou, bio na bio, donc un restaurant Yakitoko, et puis service traiteur Yakitoko. Je suis ensemble avec Manické, Richard Tessa, accompagne-moi, to Banda Koyamba, Manick de John, notre maman. Bonjour Manick de John. Bonjour à Kangaï, bonjour Shadrach, bonjour à tous les abonnés de Afrique Elengi TV, tout ça, soyez saoulés. Donc, Nzambe azolo kumu, tokuta ina Nzambe la biso susu, donc à permettre tokuta parce que là la mkeza habitué. Évidemment. Nzambe, je salue mon pasteur Papa Alphonse de l'église Sion et je salue toute ma famille, je vous aime tellement beaucoup, qui aime bien, châtie bien. Eh, Yagoé, ma bilo. Zola et Julia Morera la reine Bita Morera na pesi pe mbote na ngai na kubanda le susuna donc na pesi mbote na ba abonné nyonso ya Manick de John Tokos officiel lobi ezaki sorti à Banatin Cynthia Malou Perlena C4 Lidobi Babiso bise katobi dobi donc soko salika Manick de John Likambo bango bazuka kitunga bachina maboko bakoti wenzi tabo mama makambe baby bobanga te parce que moi finga makasi kuna biteka au finganga mais bazuka kitunga tabo bakoti wenzi donc toujours ngaka respect ezala mikolo ba respecter congolais linga congolais manque de respect on a eza motema mabe ofandika bandu sala mission ngana ndikimaniké na kitoko ofinga bandu finga Manické Shadrach makambo yali ovandi bandu finga Shadrach kunde azana nelo yuza nelo ko nini ozana o mail klokamba kuta Afrique Elengi TV ku chaîne yuza na chaîne ezana ba abonné combien? Arrêtez de critiquer les gens. Arrêtez ça. Bané ba fingo so Manické. Oh et bon ça tout la tia finga ngati ba santa bo ebimi alongwe na ngai wana komi na malika na kapashi. Si quand on finga tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Parce que boela ni na sarato la parce que et côté to ko la ta $1 na tene na chaka na sima téléphone nanga. Eloté. Moi na to ele loté. Donc tout ce qui se passe sur YouTube, c'est de la jalousie. De la jalousie. Si quoi ce qui m'étonne. Akanga ibango bazana ba voiture. Ils ont des appartements qui coûtent cher. En prétendant quoi, on a foutu la renda quoi $1000, on a foutu un iPhone. On a ça il a Itel. Mais bozo jalousie nini. On sait la Itel. Mais bah on a somme kaka. Si comme mikolo on est dans les réseaux sociaux bah bien. Azo linga qui n'est pas. Yango ba mona ngala kindoki, bilone bandoki. Nazo linga kiwa. Na kiwa miseni. Ba lu la vie na. Ba complexe. Moi na 15. Mikolo na zongi na moi na 15. Boya na opesa serum à immortalité. Serum à immortalité. Ngomela mo seraché. Voilà. Melina Swamba, en tout cas Melina Swamba.
Shadrach apesi pena bana mibali bana mibali o mabali ezokufa produit Melina Swamba baye na peau homme na massage yo motango o masser partie intime na yo pa ndenge olinga grandeur olinga koma otuni pa madame olinga za boy Babylone est un inconvénient. on les a masser na banzete donc tango la tapena donc ça sans inconvénient ça basala on pa na banzete ba produit naturel Melina Swamba yeli bino solution donc aena donc produit ya kolongola cancer nyonso na crème wana ya masse yo moko masse te ke ba masse yo mutu so azo masse ko lekisa mais tant zo masse yo moko bi ke nonga mona linge eza boy bat ba sepela ko ba banzele ba sepela ba mami ba sepela. Voilà, rapidement, Manik de John. D'abord, c'est un grand plaisir et un bon partout parce que assez souvent, on a poussé dans les cas. Mais avant tout, quand on a cadre musique, tous mes gars, on reçoit les camos et les cas, la monde des comédiens, le lobby qu'on est commission de moi comme lesbienne, lesbienne, PD, PD. Réalité, modèle en tant que maman, aussi en tant que femme, tant que on a bloqué comme modèle, tu te dis quoi? Temps de la fin. Temps de la fin. Le royaume de ses proches. Mais c'était ezaki na monde ba musicien le côté ezala na ngokala kuna ba mon pepe bakufani ba mon pepe bakufani akufa nango akufa sida na homosexualité sida bali pati bazaki banani ba lesbienne siko e banda kala e revese nde makasi po e koti si chabwa e koti chabwa e koti makambo siko diable azala ndeni apesi na nkuku apesi na nkuku tanga obeta kano a revese bino siko nde kano ebeti. Très bien. Donc ça non respecté, donc on ne sait pas comment dire ça. Donc na ebité bomoko bandal joli maya la madame ba madame nyoso ba Blandine Kandol ba Ange Koy bomoko bandal to sangana Anne Marie Bongo yana Yves Bonga motema ya BBC ki bazola ba lobi chez Jonga tolia 70 tabana 3 kwanga olia babi na Belgique wana balobi maman Antoine de play j'en cité là au sola ma bébé petit na son kaka vous comprenez donc bah comme on a quelque chose qui est normal bah ça la cas qui pédé na qui lesbienne bah ça na pas partout tu connais les partous non une fille avec 2 hommes 2 hommes avec une fille 3 hommes avec 4 filles Sodome et Gomorrhe le royaume de ses proches yango babibo ya na Sion boya to sambela oye ba pe ba obi lelo ba en tête o ba simbi théâtre ba o baza na succès ba o ba na fléau ming basi bango tout ba koma ba lesbienne pour ne pas citer les noms au moins ngande na zaboeko na ko kene na étape wana te na terrain wana te poani ngade na linga mibali makasi lisumu na ngai ekobo sikoyo yo tango zo elanga yo mwa to finanga mabe na mwa to fi ozo tchanga manzaka ezo swa siko na yebite bazo salango na sentiment to ba salango ezali comment je peux dire pas si ou non pas cité eloko moko ezali dans ba terme foutement te ba salango pe na foutement to ezali eloko moko batindi yo osala quelque chose qui était voilà quelque chose qui quelque chose envoyé. Donc Richard Ntessa Moussala il faut ça la mara bien. Ntessa on comprend. Berlin va mettre les grands réalisateurs. Les grands réalisateurs. Ça électrique. Yo penzande to comme mona ba shit to ko sispan. Abonné à Afrique Langue TV balinga émission ezakitoko. Voilà. Donc tu vois ezali c'est comme si ce sont des pactes. OK panga nganga lobby. Parce que tu vois, le diable donne toujours ce qui est à l'envers, ce que Dieu nous envoie de faire. Il a été pour contredire la volonté de Dieu. Pour contredire la volonté de Dieu. Et puis ça fait 2000 ans, il a été vaincu. Mais Andima Ate, si ko azolinga kende moko na catacombe te, azolinga kende na babiso tout. Donc pour film où il y a 3 personnes, il y a 2 personnes dans les montagnes au chicoté yomoko. En tout cas, vous à la veille. Bana Nzambe. Je soutiens les couples à Toms, Baso qui est de Brazzaville, Psaume. Donc, pour consommer Psaume, album Minapia, couple Mbumba, Psaume. Balobi, moi, Bananzambe, bozala éveillé. Parce que, Makambo ezo le kanaba, ba comédien.
mais yo ka ba témoignage na mona sanza makila ngako to boyenga lokuta bozo sala bino na bino bozo sala makasi ngana ebiti bomela ba pilile après lobi bokufa bakomo misela bino bana bwana tombe ta makambo sa se amari ta makambo sa se amari te sa mara na kimia te bazong si so émission na problème ke face B ya na tombe zo sala nini yeko awa na mokili ba otanga makambo mari msamo aniza mais soni ka futa ndimi andimi abi mwana zali ya si asa senga de pardon nzamba limbisa me lisumu na zawana bani ke mambozo lo bozi yango wapi oh yango ezali na internet andimi mm. asa lisumu mwana zali aboka lisumu ya sa abi soki moi c'est a vierge OK akeba de vierge aya zui baptême andimeli nzambe nzamba olimbisa mabe na est-ce que ozonga vierge non jamais ozaka vierge les vierges donc yepe asaki lisumu mwana zawana menzamba salibisa ekala. Mais comment ça s'est fait que babota mais Rita a habité papa yebi balule ba ina ngwasa ni sambla yebi asali sambla na ba live na eto zomo na ba live ayebi aolinga ko emilie mama ya bonga ko emilie mama na eluko mama na ya wanga na ya ondima onde ezeti loko papa mso wanga na ko ondima esimbata ayebi na yeki azala na petit na yebi to yebi babalula ndeke na mena olobate parce que c'est la famille le secret de la famille on le garde on le garde tant papa le baki on tenga pe na lobango te donc de bando lobango kaka na kati ya famille quoi to comme ba groupe na bisa WhatsApp to lobi lobi yango mais jamais na ko ya chatra que mon famille na ngezo kende bezo na sa ngo te parce que fana protéger bande ko nanga très bien parce que o lobela mutu musuma kambo azio na sorcellerie haye penane bitumba ya makasi voilà donc Julia Kibazola balobi mwana azali mais tolo ba denile ça na raison denile ça dans le baki ya solo sonia ndimi asandimi OK voilà je pense que ba tout ti na niveau bazo CP la manike to kota na dossier il y a des Bordeaux l'autre fois to sala une émission awa au recadra qui après to moni to ko sala na yo ou bien singi pardon ouais singi pardon mais après pardon to lo baki a déplacé ba borne à ça l'interview nandeko confrère Nabiso, Noli Tambo, la carte France. Pourquoi des Bordeaux vient seulement faire l'interview avec un Congolais? Parce qu'il sait que non, il y a une dame qu'on regarde beaucoup au Congo parle de moi. Non, le belé souté. Oh, le belé souté. Mais il a débordé, il a frappé fort. Aïe, qui n'a répliqué. Aotalama. Aotalama, moi, Aotalama, Instagram, Aotalama. Non, full été. Parce que guerre neza ya yena fali to na yananga kominanga ayebi ke so alobi nga na réagir au moins mutu so ça sengi pardon so ka lobi so c'est ka fou loin liboma siko la moment na que non un garçon bien qui s'habille bien mais c'est un fou c'est un malade mental c'est un détraqué. Je peux pas répondre à un détraqué mental. Et alors par rapport à ces propos qu'il a c'est pourquoi je te dis je peux pas répondre il est king seulement au Congo. Je peux pas répondre à un détraqué mental. Quelqu'un qui vient de demander juste pardon là et puis il clash encore. C'est un détraqué mental. Si je commence à parler, je commence à répliquer ses propos. Si je commence à contrôler ses propos. Donc moi je deviens encore comme lui. En tout cas, mon chéri, bonne continuité. Donc des Bordeaux, c'est un détraqué mental. C'est un détraqué mental. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup au Côte d'Ivoire là-bas. Il y en a beaucoup au Côte d'Ivoire. Ah bon? Ouais. Mamango ba Ivoirien ba lingote yango maniki. Donc mamango bazo finga ozolo babaze belé na mboka na bango. Moi, je suis Manique de John. Au Congo, il y a des gens intelligents. Nous avons eu l'indépendance en 1960. Le Mumba est parti étudier en Belgique. Il avait 4 ans. Arrête. On n'a pas le temps à ça. Fali, c'est le king. Le king, Mobutu, le roi. Il contrôle toute l'Afrique. Il a fait des featuring avec vos gars, pas avec nos gars. On peut dire que Fali est le king au Côte d'Ivoire, pas au Congo. Parce qu'il n'a pas fait les featuring avec Watanabe. Il n'a pas fait les featuring avec Ferregola. Il n'a pas fait les featuring avec un musicien congolais. Il a fait les featuring avec plein des Ivoiriens. Vos femmes là-bas. Tous les chanteurs ivoiriens, ils ont chanté avec Fali. Non, c'est les kings ivoiriens. Voilà. Merci beaucoup Maniké to lobela maintenant avant tout qu'il n'ait pas ya malembe pena malembe petit to comme un dossier oyo to vendre là parce qu'on va vraiment parler aujourd'hui. To lobela non musique à Congo Maniké. Ezokoufa. OK. Nous sommes où avec la musique congolaise? Musique mawa ezokoufa. Comme on a même des Bordeaux, ba komi ko lera na TV ko finga musique na biso ezokende wapi?
Congolais asilikeli musicien. Alingi musique ekufa. Bare fungama te. Noto boma mwinda na Congo. To vana na molili. Pole! To boma te. Mama, tango zo tika banana. Après le bio loba au chômage. Tango zo tika banana ozo kile ba marché ngwana mama. Mwana ya muninga. Olinga basala mwana na yo bongo. Kofi wana za mwana ya mama mi. Abota mi na mama mwasi loko abiso. Ba mama ba mama. Ba mama na zombele la bino bolongo na makambu wana. Bozana bana ya mibali Bozana bana ya mibali. Univers elingaka bongo te. Tous ces pays ici bas. Mwana ya muninga mela libele loko a mwana na yo. Yaya. Okota makambu soki na nzeba che mwana mbeli. Likolo kota ki makambu moko bo yaya. Botika nzamba jije batu na yeko. Botika biloko yo. Congolais, likamuni na Congolais. Tozo bundani, tozo welela nini. Tozo welela nini. Kofi c'est un Congolais, to soutenir ye, to marcher batika ye. Bana basi wana to yebike, babanda ko sabana ba mama na bana ko ya kotika mama saki danseuse. Non, alokuta Ba diama. Mutalongo leo na pasi ya mesa ya wenze ya mola. Quelle ingratitude. Voilà, toi quand tu as directement la dossier dans le rôle, bien, maniqué ton approbation par rapport à la réalité, à dossier et là qui, tout le bezaki parce qu'elle fini. Bah danseuse on dirait bah révéler est-ce qu'elle va vivre encore na kati ya ba réalité on a tout bah na posa nini ko fait pesa bino mon fléri souci na bino ya ngwana ba bien za na kombo na yete ba bien za yete siko pesa bino ka quadre pona nini motema mabeboye okenda poto oya siko ngana comprendre bino bato bo ça marche te bana na ba manka bino ba respect ba danseuse wana balinga ba mama o bozo tambola ba danseuse wana balinga mibali na bino boyoka soni te bana na banyokola biso bana linga mibali na biso banyokola so makasi bana wana o bo marchele bandumba ba prostituée batambola mutakala séduction o lekate bozana mawate ba mama bolongo na makambu wana na mona ndeko na mwa bandundu wana solo ba ote yepela ndenge yaya o azotanga komba jibe bo monteke bozana posa musique ya Congo kufa siko ba musiciens nyos wazana ba danseuse bo couler tous les musiciens. Pona nini? Vous gagnez quoi en faisant ça? Ce qui se dit, bah on va ba leader, ba viola ka ba danseuse, ba leader ba la ba danseuse involontairement, excusez-moi pour le terme. Donc bah ça la bango séquestration involontaire. Ya lokuta. OK. Bana wana baza ba démon. Bayaka mutakala. Siko ba leader, siko ba musicien. Biso ba musicien to mona passe na bana wana. Nana ba diama ba ya lala ote. Osalanga boy. So na saka makasi. Nana ba diama moi sa babia. Moi sa babia. Babia na lai. Moi sa babia. Na sala ebo ko bet, de no bete. Miet, moi sa babia. Basia babia. Miet, moi sa babia. Nana ba diama moi sa babia ba wolela, moi sa somono, moi sa babia. Abima pena somono. Oh, banana. OK. Ba amonte nanom ko na lobana ngalo banga bikeba wenzita na rappeler wenza mola. Moi ça somono ya wenza mola abando sani. Ara fazer. Oh. Fazer quartier latin poto. Fazer Rajakula quartier latin. Somono ke quartier latin abendi moi sinaye. Aina moi sinaye danseuse. Nda komobina. Non. Moi c'est babia. So na kuti na babe na beti alanda babe tina yolo. OK. Mwana mwasi wana. Mais manike yo oyebi apparemment yebi histoire ya quartier la terre on a trop mais quand peu ko expliciter biso malembe toyeba réalité o bazolo baba danseuse que Kofi a no violé bango. Kofi a bando vandi sa bango kanga bango kofra bango. Kofi a sala bango séquestration involontaire. Kofi abimana bango. Kofi a sala bango ba situation mo o ezaki absolument négatif donc to benga. Mais baso kende bazakoya baso kende na bandaku na bango balobare pa na bango te eloko te ba oyaka so pa Kofi ango ba keli susu ba yeli susu ba kepa na bango olobe pa na bioto yeso pa assassin abomi yo okufi osekwi okeli ya kepe poto bazo ya poto ngo bakena ya mbala moko te aller retour ya séquestration zaka soki mutakemba mo bakangie akomi traumatisé azokima alingi sumuto ya obo mesana ebo liaka bo melaka
donc ndoki oboliaka ni bomelaka na ye yaya botika ko botika papa na lia mbongo bana na ye kono bando azala pembe na ba musicien est-ce que ba réalité modèle on est yaya lokuta bana wana ba okezo ba kisi mani na ba danseuse ba okezo ba kisi poka yaya soko okena ko frame de pa la binote poka ko longola yake ne ka kota na famille na yo ko faire ça homme marié ko faire bana bango ke ya basa ba musicien siko assassin ngo bozola nani kana sima no so senge mbongo abiasa na ngote yoki ola musi dossier soka pesi dossier vandi boli a bien mais boye baka karma pe ezo peser nzamba zo tala nenga lokota bino na balabala ba fazer tu koto lo ba ke concert à Kofi Ndoye annulé et c'est parmi ba dossier oyo et ça li ke concert mais oui bako ba otina mikana na préfecture bazolo batala pe batu pe botiki banda kuna bino banda tongo ti butu pona ndeko na bino olebo kotela bozo ebisa mindele azo est-ce que na goma cool ya bozo ko akize mboka bozo teka mboka nde boye boteka mboka boye yango Rwanda ozo avantage pour modèle bozo ko fe mbongo ni en confiance na ngosomba mais akene ko pokena ko po guerre comme makasi Babi azo financé na Rwanda pour na pas gagner nini Kofi musicien on gagner est-ce qu'on fait un coltan qu'on fait ça à la société à Samsung ya bozo makamo pena ko taper ta ba fait lokuta mensonge mensonge d'anglais mensonge na mensonge lokuta en anglais ouais bité que ezala na bosani ezalani na ko luka na ya na pour tu vas comprendre que c'est le mensonge lokuta c'est makambo mais tout le monde peut infliger comme il y a Jibé Piano na kati que ba leader ni surtout même ba Jibé ba wera ba la ya ba kotanga ba tutu OK ti ba okitana ba ba beta masala ki da orchestre ça qui na ba danser manola ba danser ya ba zo posa possible pour ma musique ya Congo siko biso batu bana so ba musicien to suka na bino wapi to chema bolongo na se ezali sous combattante ezali haine jalousie et comme combat moko individuel donc elongwe contre la musique et comme combattre musique ba musicien ba otala ba catégorie wa za na mbongo bo fa lia mbongo wana to ko sele makambo boy wa za na mbongo boy wa za na mbongo ce n'est pas bien na ba bokechu ba la kati ba odombo ba churamboma ba musicien ba kena poto na nzela musique na nzela musute na nzela musique siko moni quand les choses dans l'univers se déclenchent c'est un signe que Dieu fait pour prendre les autres en charge que alinga so bango en charge et un signe on makamba osala nzambe siko apesi signe abibi bango nyonso bangoyo na lingi siko na bana ko frapper omoni balongo botanga bankulu biso sto bankulu balinga bloko bosati OK omoni oso boyo chef coutumier lata kimbango lata liputa zaka PDT sala ba G o comprendre kimbango lata liputa mazala PDT sala ba G o mona zela bo mona ça dit trop kimbango lata liputa mazala PDT bo mona bo sala ba G même Niketo lobela pe fungola ensemble bisomi balé dossier parce que si moi je pourrais analyser cet effet on a mis tout qui question avant de sa réponse compatriote congolais azoluka aboma muninga na ye congolais sous prétexte que oyo azo sala ezokupe sa mbongo alors yazo yo kaketo Congolais ne muto sama la réalité modèle on attend otala makambango akanga yango eza koleka na internet OK Manik de John obi nga balingela nga bule yango mona pa Mike Lokamba na yaka patwa ko loba Lokamba ta benginga na zawa donc so abenga na yete na moni na décevoir ye pour nga pa balingela nga bule balingela nga bule na leka na chaîne moko te ba yambanga te na oleka te balingi ba sali réunion ba bengi pe Lokamba
ngana bonanga babandi ko attaquer le kamba babandi ko finga a répondre te aloba te activa kakaki paka kokolo penza wana bana activa bato ngana na côté la bango na ba guerre na fula bango ba capage ba filora banani naloba banalo ta filora te banani ba capage ba malika ba lorachou ba grâce te mo bato ngana côté la ngama nike ya mwana ya comment finga nga oyo asakari baba baswe nani Ken Piana te Zakari azara ba tatouage belé wa Zakari. Ya Zakari. Alors ba Zakari papa na e. Petit Zak là. Te petit Zak ta ya moi si. Ya moi si. E azara ni na lemo. Nani? Odia. Azo bondela na pese mission na boya ke na bondela ya bondela. Moi no fiveta ya ko bondela ka na capage ba mère. Moni capage, moni ba to solisa que sexe kilo ba dio finga. Nesa que ba finga yo. Ko pesa ba confiance te mo major longo ba peto tchena se. Na format très bien capage. Bien formé. Yo raté l'autre. Mais au tali pour mère na perte au côté li ba yuma lelo osuka wapi guerre bandi. Ba dio finga yo. Monde le to la ba dio finga. Et kende. Oh là ta talent osa respecter te. L'internet il faut gagner guerre pour te respecter yo. Ce qu'on gagne te to respecter te lidomi c'est 4 to soit kitunga man na audio finga capage te nani to la finga capage ba audio wana na oloba ndenge a bonde la vidéo et pas nanga ye na mbongo na boy ngabia keno na opese makambu mais ba uluka ba fina yo lite ba finanga ba sala réunion ba komi ko finga pe ba komi ko finga OK po sila olimwa na limwa dona zate ya nzoka ndi ba matisi succès mito saka na comme nanga na komenga bon le quoi ba nzele ba boy na suis ba soda OK awa platango ya moya 1 million de filles ngoyo ya ngoyo ne kwa ngoyo akanga ya masasi calculé tiré vraiment ni keto zonga pona kofi nde batu ba osala onyo surtout na pona ba nuire ba détruire ba silisa boss ya mboka légende l'artiste qui a fait la fierté valablement de la musique congolaise na senga na gouvernement kota makamna OK très bien akota makamna béton double brassard ngabenga ko double brassard de l'Union africaine et de Congo béton kota makambo kolanda batu ne ba olo bateo ateki mboka ko faire oteka mboka nani ko faire finga onani ne lo côté papa les autres étaient étrangers et tout babilo au moins pareil soit à Sierra Leone babilo moi bon à Sierra Leone nande ni ko faire musakata OK ko faire musakata ya boke baba test ADN bima botika tata na musakata pourquoi besoin infliger ba crime oh ezo salema ba président ba mboka et tout na ba est besoin infliger ngo et pas Kofi Olomide bazana posa ba bike mundela taxé mbongo ebele bakangé comme citoyen français balingi ba mundela taxé mbongo ateka ba bord atika l'ampia ka maléré souci na bango yango wana bubulu yondela likodi protège 20 ans au moins souci na bango babeta Kofi 20 ans babor etikala Kofi ko kumba te aolingani a cédé ba plan après somba prison mbongo ebimas ba million demandé il faut ateka mon fléri il faut ateka nini oche il faut ateka boye tango nyoso ne tekama après sombi prison a sali sous prison mususu tango mapiaka bandi ko sekaye ne ba seka bokasa ne bokasa kufa na ndako ezanga courant ndeboko ça ko fa na Belgique donc souci ba combattant pour na yango wana pour na kofika tata ba longa na kofiba kokoma na mission mususu ba okitata musu na monstre dans souci na bango mbongo ba twasu na musique na musala ya pasi esila siko bozo akims nini kasi na dajo po il faut bozo bango pe nanaza ba congolais na vegetum na o mususu za mulai we komene na wa mwana nkingi nani shege te comment ils ont français Nino voilà ya mwana ngenge bozwa bango pe en tout cas Gims Dadju je vous en prie K-Black en tout cas je vous en prie
Soutenez-nous dans cette histoire. Vous êtes des musiciens congolais. Vous êtes des Congolais. Vous avez les 100 Congolais. Bino de boyebi ba papa na bino mindele. Bino au moins vous connaissez papa na bino ba mindele. Aidez-nous s'il vous plaît. Parce que là ça craint. Ça craint. Alors, si vous souhaitez ni pour nous, des artistes et musiciens congolais, moi je pense que c'est vraiment une opportunité pour nous, nos artistes, de vouloir s'intégrer dans ce dossier, peut-être à cause de la paix ouverture. Il y a un concert n'importe où, parce que tout le monde il fallait à côté Makamboyo, ou à côté Makamboyo. Et quand à l'ouverture, il y a Makasi, il y a Makasi. Il y a Makasi, ba Gims, ba Koti, ba Naza, ba Koti, ba Koti, il y a Soka, ba Gims, ba Koti Makamboyo. Bango baba la mindele. Ba Bimi ata lokwa ba témoin. Ba Bimi ba témoin, bango baba la mindele. Ba au moins Makamboyo ko katana. OK. En tout cas, maître, le maestro, je t'en prie, regarde un peu que le Congo. S'il te plaît, regarde un peu le Congo. Le maestro, regarde le Congo, s'il te plaît. C'est ton pays. La musique est en train de couler. S'il te plaît, regarde le Congo. Tu es un Congolais, l'enfant de Djuna Tchanana. Regarde le Congo, s'il vous plaît. Le maître, maestro, regarde le Congo. Gims, Dadju, Naza, Keblak, regardez le Congo. Regardez le Congo, s'il vous plaît. Vous connaissez les blancs. Bino ba oyoka bino papa na mindele. Baba te bolanda bango te bamba sana bango mito mo ça bien te. Ba marcher na pamba. Muto na seni loté. Bon regardez au moins le Congo. Et alors ces fameuses histoires qui n'a violaka salaka bunda salaka boy, est-ce que vous pensez que ça pourrait détruire sa relation avec maman Lia qui est sa femme légitime? Non, Ali ayebi. OK. Avocate na yet. Ayebi. Ayebi ke mobile na. E makambo eza banda 2001. Dossier la mukaka. Souci na bango ko fait te kabiloko. Ko fait sila. Atika la mpia kasi la kuta atika la ndempia kambau. Akoma ko senga. Ah! Congolais. Congolais yoka bango na marche. Ah! Longo. Ah! Maman tiki bana ba bana. 6h du matin. Ba gaz ko bomelo bana na ndako bana ba ko fungola gaz yo ke marche. Nzamba linga ka bongo te ba mama mwana ya muninga bo chene se bo bandi ko nyata bo etale bo yebi ninga sambelaka bo moni ka confession sambela makasi kasi o ba mutasimba akisi nzoka ndaza mutamiumi mabolongo ya nzamba ko frapper Nzamba frappé, maniqué, toujours encheminé, malembe, na souka émission, na biso, mais par rapport à la réalité, tout les autres comme les artistes et musiciens congolais, annulation, concert, copie mais la bango visa, bilo quand on surtout, surtout l'ingito qui est na nigérien, tout le monde a bango les cambo combattants d'un côté, on dirait ça positif, tout le monde a nigérien, ça la marche, juste pour défendre les causes de la population. Yango ya msusu bango bakoma na bango zara très bien. Mais pour nous les artistes et musiciens congolais, pour na net likambo ya baramo par exemple, ils peuvent aussi marcher, ils peuvent aussi employer certaines réalités ba mo ba poste ba nini, ça pourrait contribuer. Est-ce que ba combattant bazaka na tort pour na annulation ba concert? Mais pour na annulation ba concert, pour na musicien ba combattant ba na to ba attaquer ba politicien. Vous autres ko attaquer ba oh makam na bino ndi. Monsieur éducateur en masse. Bah cherche, bah luka adversaire ya taille. OK. Bah to ba obunda na bango, ba yi makambo wana te. Ba musicien bazawana. Baza ba éducateur en masse. Mais ba ko éduquer masse na loyembo, na violence bongo te. Ba ko éduquer masse na loyembo na violence bongo te. Bokomi ko nyokola bango. Bana bango baso nyoko masiko. Est-ce qu'ils ont violence toi au baron va aussi un peu soutien violence et un soutien de la violence. Tant besoin de comme un pauvre malheureux et la violence. Pour bani ba ko ba kuluna. Très bien. Ba no 40 mitu. Alors soit quitté. Luka. Oyo ki la richesse a moninga jalousie makasi boende. Pardon Kubanga. Biso pe bossa biso kaboe. Na toki mwanda kuna wani kolanda nanga yango njora omoni likambo accident ya prince ya mwana wana omoni ya olobango awa lobi mwana nga okoma na mbongo babimiseli ye mwana wana wa yebi likambo te omoni makama onenge yaka nakama ngo yaka boye jalousie nenga vandi na vandi nie akota ba studio ya zo mona passe metaba mona ka sombi jaguar ba
Parquet. Nga ko nazala ba papier tribunal wana ba kita ete mais ba libéra ye. Maniketo lo ba pesi ko yo lelo zakala ba jaloux ebele hein. Ebele. Mais natambola makolo, natambola na moto na ozo mpepe. Mais ba ba twingo. Baka ofingi nga bakangi yo moyibi ya $82,000. Sikona kote na Noela Madinga, tona kote le muto finga inga. Ba fingi yo bakangi moyibi ya $82,000. Au côté la nene ya tona kote na Noela Madinga. Sko olobani na situation là. Linga petit nanga, yo petit nanga mobunga yorumba. Na beta yo tona kote na Madinga. Na bobongisa ki, to moni bobongisa ki. To bongisa ki auta ko bunga mikolo. Abunga ki su ya makasi kutu koleka nde abunga. Oh, biso to moni osani ba live même pe bosani live. Na likola live. Mbongo na ngamo kona senga te. Siko yo yibit. Nga na yena musala na sengi mbongo na nga olobi n'importe quoi. Yo siko yibi 82,000. Siko muninga yo na zolela. Bango bato basana ngola ba sepeli balobi Noela pe aso mbongo ngona nenga mabe mutu akufa pona mbongo ngona Noela pe so mbongo na ndeni. Azimo la nenga mabe mutu akufa kwazo mbongo wana Noela Madinga sikoyo tokota wenze poko wenze za renseignement soko ki bakotele wenze seke to ko luka aza pilipili aza mungwa tout ça. Mais oui babi yepe mutakufa sikoyo Madinga love na lo kokota ndeni bato bawolo banga kamani ke kokota makambo wana te Noela petit ka souffrir aboma mutu oboma nani love checking to solola pona omona ndene okota makambo te batangola balingi te na kote la yo balingi te Bita Morera la reine de Brésil bata Brésil balingi te kutu na lo bakombo babi yango moni jusqu'à na okolo makamno te yoza mutu nanga me osala kinini fungolanga. OK. Voilà. Merci beaucoup Maniké, tokomi na biso na suka batu batalio ebele na plateau Afrique Langue Télévision. Je pense que Basepe na Bandaku avec l'assistance aujourd'hui de Mike Lokamba. Ah ouais. Non, c'est mon nom, merci. Non, on est bien habillé, va disparaître. J'aime vraiment quelqu'un qui porte la chemise vraiment avec un jean. Merci la beaucoup. Chemise. Très très bien. Simis. Vous êtes aussi très très bien habillé. Hein? Merci beaucoup. Voilà. Chemin Lopez Coulé Kardashian de Bruxelles. Alain Jika Papi Kelly à Londres. Abonnez-vous Massima Simani que j'ai un tokos. Balobi Cynthia. Malou. Perle. Chez le chef du groupe C4, Baki Selaye Lidobi. Omekito Tcheki Tunga Tokotizando. Yoko Yeba. Nini Toko Sala na. Di Conti protège. Pour Bouliyondela. Bana mibali melina swamba ye nango chez Djongatoli atomela. Merci na ba bonene sur Afrique Langue TV. Donc merci na Tazonik Samutu. Richard Tessa. Balobi Berliv ngamente. Balobi bangonde bayana retard biso to stokenda. Merci à toi aussi. Merci beaucoup Maniké, c'était un grand plaisir de te recevoir dans ces beaux plateaux. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début à la fin. Merci parce que vous étiez tellement nombreux de capter nos antennes de partout dans le monde entier. Merci également à Richard Tessa qui était derrière. Merci aussi à la réalisation de Berliv Ngamet. Un grand merci à Mike Lokamba, l'archevêque Moussou qui s'est puis équipe Mobimba Afrique Langue Télévision. Et je suis à la fin, avant de finir comme ça, je vais dire merci à Bato Basoutenangaï, Karim Manissa British, Exikesa, Vicky Kessa, et puis Nassisi, on a pu sur Motebele, Dani Chon de le chinois congolais, Norpheline a N Noir de style avec des nouvelles collections. Pourquoi pas aussi dire bonjour à toi, Mama Binta qui sombe champion Caps Kapanga, l'homme à la Rolls. Et puis Mamé Milin Zemba, tous peuplés en béto, on a pu sur Motebele, Ange Nathanaël, Docteur Pierrette Fanfan Gloria Malia Motema, et puis Jean-Yves Bikou qui les bois de Bruxelles. Joyeux anniversaire à toi. Aussi à Jakar Iz, les patrons silencieux. Erré soit ton jour, mon cher ami. Et puis Nabato Toubazo, qui est opportunité à la Nabiso. Tout ce qui s'est en Amérique, a été Salafou des Ali entreprises événementielles. Les abongos situés dans Katia Paris. Les Ali dans restaurant aussi. Tout ça, la livraison partout. Dans Katia Paris, dans la région parisienne. Ce que vous avez poussé à Rosoa Bilo, Kotopé à Kolia, commandé Kaka via
à Instagram, il y a Salafood, Komikaka. Salafood sur Instagram. Salafood aux Amobima. Naba fête Nabino, tous on a prononcé la binôme Sala. Et puis, Naba réunion, organisation, surtout, fête, mariage. Même matin, tous on a prononcé la binôme service à Kitoko, Kakanakat, Salafood. Ils ont une entreprise événementielle, service protocolaire, puis en Akati. Yakitoko, et vous ne serez pas tout ici. Si vous contactez Bisso, na Salafood. Un grand merci à Mike Lokambo. Et puis, bateau, tout va qui opportunité de revenir sur Afrique et Télévision. Partagez, commentez et puis likez nos émissions. C'est l'une des choses qui nous motive. Oui, ça, tout ça, la minimum, ça, la Kitoko. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Nous rabaissons le rideau et je vous dis bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.